télévision. Nous sommes après, comme il y a yo, comme on négligé, comme on a été là, comme on a été grâce à ça, grâce à la vie à maman na yote. Batuloko la ba elle na la patrona, hein? Ba Céline Boyoko, batuloko la ba Monique. King France Télévision. Bienvenue dans notre émission Face à Face. Oele Karaona, King France TV. Ezanga wabino Joël la Cléopâtre TV. Lelo toyeko solo la makambu o ezo ningi sa internet. Ezo ningi sa internet vraiment makasi. Yango na lobité na otika ngo boete. Il faut naya, il faut to solo la nanu. Makambu tozolo ba eza ya grâce temo na mobali na ye Brian Panzo. Monsieur Brian Panzo a honoré moko ya bandeko na biso ya internet grâce temo star passeport rouge à Balier à Latissier Val hein a honoré devant l'église donc devant la famille mais tolali tolamuki to surtout qui monsieur Brian wana sali vidéo oh non azo supporter impolitesse ya grâce témoté allez come on monsieur yo tango banda ko bala grâce témo wana obaza ko s'entendre na nini obanda ko s'attendre na nini pour il fallait changer pour écouter déjà na makambu ya réseaux sociaux makambu nyonso tout et puis tango kenda ko bala grâce témo oyebisa ki bisote to mona ki présentation na été to mona ki d'autres ni prédote té siko tango boboya ni nde oye ko yebisa biso etali biso na nini bino nyonso bokomi ka ba penyel so bo bebani omemi yango na réseaux sociaux so bo bebani omemi yango to sa nango nini 2 mois kaka ya mariage bo panzani bino bo sakana na bato yo monsieur Brian wana est-ce que bacha yo bacha grâce temo et simba kututé hein yo linga kyo yebana na sima ya grâce temo tolo babongo linga kyo yebana na sima ya grâce temo après avoir ko yebana siko komo obwa ki se poni ni bino mibali bozala raboyi tango moni moi su sepeli na ye o sepeli ne moi sono zo lande zo lengela ye après komi ya yo okomi o négligé okomi na ye neti loko mo boyezanga tina grâce à ça moi si kitoko grâce à banda vikala a voyager aux États-Unis a voyager part donc bambo kebele na mbongo na yoti yo ye oye banana sima na ndenge mibali ya Karine Mokonzi ba ye banana na sima Karine grâce à Fulio après comment le bazo supporter yete ah monsieur Brian na longola na lunette makambo ça les alarate so que za buzz bo sambo po biso to zui ma solo to saleli yango actualité peut to saleli yango ba émission hein so que ça buzz bozo sala eza buzo ba bino mibali grâce ota la vie maman na yote obomisa maman na attention hein pour accepter qui ma cache tout le monde ndenga bina qui mais lelo ezala ki non divorce nandeni 2 mois de mariage bino boyebi batu ba mona ba passe na ba mariage batu ba sala ba 7 ans ba supporter ba 10 ans mais bino ka 2 mois simbate yo monsieur Panzo so que ozokoka makambute pour grâce à zo mona na linga ba kwebele so ozokoka makambute loba na biso pour komona yo boye osala ta sporter lelo yeke non na boy grâce au sa vidéo moni ba français ozolo ba wana bato ba ba français bazali hein bato ba yebi ko lo ba français ko lekayo bazali bato lokola ba maître Polydore Nyimbwe hein bato lokola ba docteur Colombe ah eza nini yango o sepela ki na grâce ka pona tayo yebi bato atai batcha bato atai baza wana poni opona ki bangote bato lokola ba elle na la patrona hein ba Céline Boyoko batuloko ba Monique Ibuku bazali hein mais yo poni grâce temo passeport rouge lelo ya koyo kisaye soni boy pona nini o divorce ozokoka ko supporter comportement na été tango yo ozotika entourage ya grâce ya mabe wana bazala na ye obanda ko s'attendre na nini ke boko bota bana bo moni bakoko tala bria ko sakana na biso te oyo za ko sakana na bato hein bozonga wa boye biso so les a besoin beza réalité pour to sepela ki honorer grâce temo to sepela ki makasi honorer ndeko na biso moko ya ba journaliste mais lelo ya ko yela biso vidéo na français moko boye yo kanisi ndo yebi français yo moko batu lokola ba jojongo nda vie na nga jojongo nda email bazali ba yebi français yo ya ka non je ne peux plus et ceci c'est là monsieur pardon to lingi français wana te zonga wa oyebi sa biso so les a ba blague
zonga oyebisa biso soki eza jeu po tozo comprendre osali honorer mwana batu bien batu nyonso basepeli bokomi ko exposer mariage na bino muke bosali vidéo muke bosali vidéo maintenant sikoyo oye lisusu oloba non okoki te yo na penyelo za ndenge moko po tango zo koyebisa biso ndenge zo koka impolitesse na yete po na nini tango banda kosala ba makambo na bino na mbeto banda ko filmer te oyela biso grâce ke bana mobali aza mabe makasi ya boya ko ya konuire yo aoya ko filmer yo ayeli biso ba vidéo hein aoya ko enregistrer ba makambo so bosolola na ye ayeli biso ba vidéo yango wana Karim Mokonzi alobaka mariage okoke musika te alobaki yango déjà amonaki musika mobala lokuta yo brillant avant bala mwasi na yakiti abimaki ozaki déjà na mwasi siko lingo yebana na sima ya grâce temo après ya koyokisa mwana batu soni grâce temo aza mwasi kitoko omoni déjà ndenge so fongoli porte ata lelo boye mutu muso oya déjà simba ka mbongo na ye na azokotela epo yo lingo yokisa soni bino mibali bolekisi tango ozolinga mwasi ozolanda ye tango monika libula mandefu esili okomo bwakisa mwana batu hein okomo négliger ye vraiment tobenga ta erzuma kota likambo pe na yoka pe na makambo ndenge ezokende okomo négliger mwana batu kaka boye bozaka boye pona nini tango ozolanda ye ozolakisa tendresse ba gentillesse nyonso après omonika ye ndenge azalaka pe na nde baboti ye bokomika naza na tante je te rappelle attends je vais venir et puis oye pété s'excuser pété bino pena pardon nzamba mona bino makamusu bosalaka boyebaki boboti bana basi hein boza pena baleki ya basi tout se paye ici-bas tout se paye ici-bas na pesi mbote na ya nga Gisèle Isange comprendre donc elekeli biso ti bomoni nga la Cléopâtre na vandi boye en tout cas et tout chacun a pour na sepela qui grâce témo bali grâce témo vraiment on est battu sur ando quand ça qui a kobala té grâce témo lingara beza lingara makambo buzoba mais bali a se respecter na yi alors yo ye li sous ko yebisa biso ki na o boy grâce passer na ezo dominer présent messieurs pardon hein ko saka na biso bongo té ce qui mariage la mieux zaki a buzz après 2 mois boyé papa mais mande grâce témo me maye na poto nde otozo luka wana to luka makambo a divorce awati mais ma grâce te mon apoto bino na grâce bovanda na ki fiançailles bolingana ki na ki fiançailles au mona ki impolitesse na yete après mariage ndio ko loba non aza impoli asali boy mais okoti ko changer ye oza mobali na ye yo ozo sala grâce à s'exposer au bali ye okuti azola ta kilotawa ole oyebisa yeke non emate ekoma oyo lobi non ekoma boy oza mobali mabe mobali malamu apekisaka mwasi mabe non je ne veux pas ça je veux ça je ne veux pas ça mais yo ozo zongisa kala ba bêtise o ezola kisate ki aza femme mariée et lelo ya kolobaki non aza na comportement mabe nani a changer raté yo ko changer yete mais oza mobali na ye yebiseki na lingaka oyo na lingaka boye ako changer po bovanda ki boyebana ki déjà avant ezate ke bokutani brisque neti tantino yo auti soki wapi mobali yo bakutani basali mariage après mariage epanzani wana bavanda ki bayebana ki bien te mais bino bovanda ki boyebani pena bien oyebi comportement ya grâce à yebi ezaki nini olingi oyebana kana sima grâce to boyango hein monsieur Panzu to boyango pena bien to boyango soki osali vidéo te osengi pardon te o éclaircir batu te po to tikali na qu'est-ce que c'est soki eza buzz ya bino mibale bosambwe po biso to déjà makambo to sali yango actualité to sali yango makambo grâce à la santé maman hein tala pe tant bosala babuzo bana botala ba famille na bino te poani boyokisa bango soni bozoyokisa bango soni vraiment maman asepeli ya bini abeti mololo mwana na ngai mwasi ya bali mais mwana na ya mwasi comme que divorce il y a 2 mois et ça la soni hein so ça qui ata 7 ans neti ba mususu bakabwana kuna basala 7 ans hein so ça qui ata 5 ans ça va mais 2 mois panzo na mone okoka grâce timote pardon vraiment zonga ça la vidéo et bisabiso eza vérité to lokuta so bolandi ba émission ya Moura de la presse azana réserve makasi pour ayebelo ko ezoleka so bolandi ba émission ya Vivette Kalombo Yvette Kalombo azana réserve makasi ya makambo ezoleka so bolandi ya Malika bango nyoso bazana réserve pour baza ba proche ya grâce temo mena biso sikoyo boche biso wapi
to sepela ki mariage ningi si YouTube et ningi si internet ni mobimba grâce à komi karaboy ayoki esengo abali o batu bakana kiti mais toi tu viens ozola ki sabiso français ozo koka comportement na yete aza impoli passé na yeso dominer présent mais c'est quoi ça? Come on messieurs, pardon to sengi na bolingo nzambe yaka osala vidéo ola ki sabiso soki eza ya solo to lokuta na pesi bino mbote bino nyoso bokolanda ngai en tout cas esali biso pasi aza moko ya ba chroniqueuse oyo déjà aza parmi bato na lingaka na sepela na grâce te makasi tant na moni eloko wana na yoka ki pasi alors na koka kotika ile kaboye monsieur Bria yaka rectifier maloba na yo soki eza lokuta soki eza buzz na pesi famille na ngai nyoso mobimba mbote bao bazolanda ngai na pesi Nathalie Lokanga mbote ma copine na pesi saluer mon vieux patient Ilolo Kari ya mbongo mobali ya pembe. Et pourquoi pas Mohamed Moleka, balobi yende, hein? Balobi yende makambu. Na bosanité grand frère nangai Théophile Tambwe sponsor nangai moko azosala ke petite sœur na azala. Bango batika kangai te. Na pesi famille nanga mobimba mbote, na pesi oyangai ma préfère ma copine privée Jackie Mwanza et Choudel Chama, bao ba pesa nga conseil. Et pourquoi pas Noëlla Songe, la star, hein? Dani Moussampa, mon grand frère, mon maquillé zoningana et pas naïe, ça paye pas nangai. Voilà, sans oublier Nicole la charmante, Vivance Moussampa. Voilà. Na PCP Air Zoom Mbote, balobi yende makambu na minito yo. Pourquoi pas Yannick Wenge? OK, bye. Film France Télévisions.